Donc biso awa ezali nzela ya papa Simon Kimbangu po alekela na nzela oyo. Yango wana ba fidèle kimbangisi nyonso balekelaka awa. Ata accident na mai nano tomona ngo te. Oyo alobaka tokoyoka me tokomona te. Nanzimaki pasi nyonso ona kaka yo moindo omonana kati ya mabota mansoma mokili moindo osikolami ozali na nguya nyonso ya kobongola bapakano bakoma bandimi ozali na nguya nyonso ya kobongola ata mabanga masalela yo tata na kati ya zamba kanisanga ata na kisambeti mukolo wana papa na ba 81 ba 82 tozoleka nkamba ndako etela makisi tokokota na kati tokomata ti toke likolo tokiti lisusu tawala koyeba te ke ekosila boye. Donc premier volontaire owa obutaki na Congo belge na Congo français akine kolesa nkamba tata Mandombe ndenge bayebisaka biso meme ngombe lere bakomaki na ngombe kinsuka o ekomi solo abambisa mai nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko esante ya ntango ekoki amete alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele na komba tata mwana pete tamoni mosantu batata ba maman balandi ya menga Kimbangu télévision bino ba ebomisana kolanda biso na kati ya chaîne na biso menga Kimbangu tolobela maman mwilu ndenge tolobisa na bino ete objectif na biso primordial social likambo na biso ezali kopesa maboko na tata mokonzi ya bule tolakisaki na bino na ba image lolenge kanye tolaki na mboka Brazzaville tokendaki mais malheureusement récolte esalemaki te tozongaki tolakisaki na bino mpe lisusu ndenge nini tolakisaki feti na jeteki na kati ya nkamba kasi kaka wana na kati ya nkamba ekosala ete mbela epesami manioko elembi mabele komi kopasola mabele nécessité ezali il faut manioko elesa nini ebima na kati ya mabele toyebi menga Kimbangu mpona papa ndenge slogan ezalaka kaka fois tout fois ndenge tokopesaka na lingomba tokolobaka modiambudi ate ata fois tout fois nde bomoni kofanda oyo ezali kofanda ya esengo te kofanda ya kolemba ngomba oyo tomesana kolakisa na bino oyo tolakisaki bino na ba image oyo elekaki oyo tokitsaki yango kasi makasi ezali te pamba te mwa koli oyo nde tomesana soki toketala bandeko na biso mwa koli tozalaki nango bifunda moyen tofilme kutu nzela tolakisa bino so nde tokokita eza te ebe ya kokamwa batata na bamama tobanga kanda ya Nzambe papa cameraman okosunga biso tokende balandi ya menga Kimbangu télévision 30 oyaki toyebisaki na bino ete fleuve etombokaki mai emataki ngomba mokolo toyaka ya liboso tango toyaka na fête na tintani ya jeteki na dirigeant totelemelaka awa papa cameraman zo image o bien totelemelaka awa mai ezalaki ya kotonda awa na kati ya bois totelemelaka kasi totala kanda ya Nzambe batata na bamama tobanga kanda ya Nzambe totala niveau mai ezongi ngai na bino tomituna siko mai oyo tombokaki emataki tie koma na niveau oyo tozalaki ya koboma na kati ya mai okoti pe okufi eutaki wapi totambola na kobanga Nzambe kaka biloko toza nango tozolia tozomela yango kaka nde koboma biso Nzambe soka linga boma mokila koutilize na 1000 moyen te ba moyen mokie kaka nazali ko insister batata na ba mama papa cameraman ozonga lisusu sima makasi otalisa balandi ya menga Kimbangu télévision poto yaki tozalaki awa mai ezalaki ya kotonda tina o esika tango na komi s'il vous plaît nami kokite na tuni comment c'est possible poto ya tokuta noko soda tokuta ba mapinga ya mboka na biso aleko nage nesika oyo ao nage nesika oyo
mais tala lelo toye esika oyo eza na mai te. Alors esepelisi biso mpe epesi biso susu esengo tokisa bino ndenge nalakaki bino ete tokendaka nde epai ya bambuta nde bakobetelaka biso lusansu ya bisika na bisika. Awa papa na biso toyambaka na tour ya liboso ntango tokatiaki na ebale. Papa na biso papa diacre soki nabosani te papa selo na biso nde apesaka biso badetail esika boye tokokota na mai tosala tour ya mai tokende ntina libanga wana oyo papa asotelaki aniataki atiaki makolo esika mpe asalaki petit besoin asesoulageaki ndenge etikala kimona meso tosengaki epai ya papa biso yango toye nde bomoni mpe ntina oyo tata alakelaki nzela oyo o naufrage o bato edindaki mo ezala eza te pamba te ye alekelaki nzela oyo asila kobongisa deja yango ntango bokobenga mama falo nozo kobanga te kokatisa na bwatu ngangana te ebongo ye alobi faites moi confiance ayebisi ngai ke nzela wana 0 décès 0 soki nini ngai nakobangela nini ye nazo nanga kifofola epamba uta nanga na likolo kita nanga na se pona pese maboko ata lelo na kei ata lobi na kei ya lobaki na liwa ko ya balia yo okufa na accident nyonso ezali liwa mama ya likambo esika tozali kokende continue yo ko rendre wana liloba ya tata mokonzi ya bule ngai yangana te voilà wana tozali kokita kokutana na papa biso papa selo na biso oyo yambaka biso na ngambu to leto kokute na ngambu papa lukombo voilà ye mta ko traverser biso ye mta ko traverser biso mbuta mbote na bino na bambuta nyonso pe baza kuna mapinga tura liboso balande menga mangima ba compliquer biso emele te komi ba camarade na bango musala mboka bazaki ko batela totikaka ba mikanda yango faki ba compliquer biso kaka abwelelo toye en ordre donc mobimba mbuta kiambote mama ya solo tosepeli vraiment ya mingi kosonga lisusu mbala mibale na nzela oyo apasi nalapaki ndai me pona tata fois tout fois nazongi suka nzela ona linaki komata ngomba ya pasi tokamwe nanu ya liboso po mai oyo etondaki ntango toyaki mbuta ndenge na expliquer tozalaki kuna likolo na mai awa nyonso tozalaki ya kotonda awa nyonso tokatisaki yango baza koluka me na ye na telemi yango na niati mpe zelo ya sa mabele kokamwa yango oyo na niati kokamwa sika boye susi na biso ezali historique ya esika oyo ozali mbuta donc kulutu mwene nsuki za mpembe seke lusansu ya oyo esika ezali ngai na koloba mingi te obetela biso lusansu ya esika oyo malekaka ezalaka ndenge nini ti tokende kosala tour na kati ya bwatu na libanga oyo tata akwelaki expliquer biso pe nini elekaka kuna bayebisi biso ete akabolelaka mokili kuna bino nde bokobisa biso soki ezali lokuta tozali solo micro pe caméra ya menga makimbango eikoyoka bino merci nakanisi mai mataki na turo mai mataki makasi depuis akomi na niveau ya noyo mai mataka depuis 1960 wala biso na tobota miti mai mataka atikaka biso sukaka na nzete moko ezalaka wana nzete wana ekweya bakoko pe bakoma na nzete wana ebale asukaka place wana depuis 1960 ebale aye komata lisusu na 2024 na janvier voilà emataka mai besikoyo nde tomoni sikoyo mai ekei libanga sikoyo oyo papa Simoki Mbangu anyataka oyo avandelaka emonani sikoyo ndambo kaka emonani mususu ndambo ezana na kati ya mai voilà libanga wana yende autaka Brazzaville Congo Brazzaville ntango akomaka na Congo Brazzaville akiti na mai ezalaka entre 17h akomi wana bapêcheur bazalaka wana abiso akobokatisa ngai walobi papa problème ezate mipesa mbongo ye pe azongisi ke naza na mbongo te bana na biso moto kasa yo ezate ko muzangi mbongo avandi wana mefala katisa kaka walobi biso pe tokenda biso pêche lala lobi bongo tokende soki bato bayawa totiwe na bwato tokati ye lokola avandaki na ye ka wana mbala moko azuma zibesiere azalaki nango ekovanda na libanga banga moko ezalaki na kati ya sewa bango bapêcheur bazalaki pe distrait bazongi na bango na banganda na bango bavanda mokebata na boyo mutu avandaki na libanga aza sute bamona ye aye kovanda siko na libanga wana epasoki na 3 parties Congo Angola Congo Brazzaville na Congo Kinshasa na makolone kota avandaki pe asubaka masuba pe tisikoyo eza wana emonanaka après
tango alongo bamoni akomi komata tina mboka se wana bato bamonaka ye tango amanaki bato oyo bamonaka ye meme sikoyo mosusu aza na Kinshasa na mosusu deja si bakufa bakoko me mwana na bango sikoyo azali oyo amonaka bango tango bamoni kaka papa balobi torate bango tango bamoni ndenge wana na ngambo ke torate papa Simon Kimbangu aleki po tomoni tango akitaka na libanga wana avandi azwi mwa livre ne azalaki nango abanda kotanga batala mbala moko azalaki distrait to abongo mbala moko batala ye na libanga wana ezalaki ebandela miracle na okay babanda koyeba deja kino babanda koyoka no mutu azosala ba miracle mutu azosala ba miracle na mboka na biso awa siko bango babanda kotia tende babanda koyeba te après ndinga grand zoloba tango aye miracle oyo bango bamonaka mpona ye yango wana tango aye boyi kokatisa ye me na nguya ya tata Nzambe omilakisaki ye aza tata Nzambe yango wana asalaki tu akatisaki bayebaki te sikoyo tango bamoni keno aza lisusu te akatisi na nsima nde batika kosutukaki makambo toyokaki yango wana baregrete balobi tozangeli vraiment bakomi kosexcuse me bakosenga epai ya nani yango wana ye atia kolaka keno bandimi na nga bakobanda kokatela na nzela oyo me ata likambo mabe ekosalema te na nzela na nga oyo nga nalekeli donc ezalaki eloko moko asalaki ndenge wana mpo alakisa nzela na ye oyo basali na ye bakokatelaka donc raison tokopesa epuis oyo biso tokoloba na age oyo biso tokomi deja boye na toyoka te keno bino moko bomonaka ata papa ye moko aza wana bato toki bazokatisa atinda bango na nzela oyo ayebi le pourquoi nan tomona te keno likama mabe esalema awa donc tango omoni keno batindi mutu na nzela oyo ayebi mpona nini azotindela bato na nzela oyo epuis tondimaki te keno na kunzulu makambo kunzulu ekolekela na nzela oyo me tomoni bamakambo ebele tango ezalaki tozo regrete nde na temps ya bamindele fallait histoire wana ezala mais tozokoma yango te mais ekozala mpe kaka na bato bakolobela yango nyonso ebanda olekela yango wana foto tocomplete sikoyo boye otalisi na biso mpenza nini boye pamba te tolingi tokatisa na ngambo kuna tokende olobi na biso nini ya kobakisa ezali yambo ete tokoka kokatisa kuna tolingi tokatisa na biso mais awa likambo moko ezalaka te ndenge leta mpe aplanifie likambo awa toza na comité de pêcheurs na ba-FARDC bakengelaka frontière na population vraiment likambo mabe elekaka nango te donc tozalaka na biso bien kamba mpe azanga kotala biso te donc nyonso tu barapport nyonso mpe ekendaka na nkamba donc biso awa ezali nzela ya papa Simon Kimbangu po alekela na nzela oyo yango wana bafidele kimbangisi nyonso balekelaka awa ata accident na mai nano tomona ngo te oyo alobake tokoyoka me tokomona te soki pêcheur akufi na mai lobake aza na likambo na ye me bafidele kimbangisi banda kaka 21 ti sikoyo nano tomona likambo wana te bamama moko bakweyaka na mai wana 12 personnes na fete ya bajeteki na basaka mosusu ekenda me bamama nyonso to wana bakufa te tango babeli kaka papa Simon Kimbangu nyonso basimi na nzete ezalaki wana vraiment awa tozalaka na biso bien likambo moko ekweyaka te tokobela na biso wana te balandi amenga Kimbangu télévision wana tozali kokota na boîte tosala tour ya mboba katisa biso tosala tour tomona nyonso explication ndenge tobika kimona miso bino moko bomona na miso biso tokoloba mingi te tolanda voilà wana tokomi na kokasi ya koembarke nga mpe nazwi pepo lokola ndenge ngama emili bakozwaka pepo
ngai pe mibembo na nga awa yango na mati na mati lokola mama Odette Mandoakila na mati lokola mama Bernadette Ndombasi na mati bamba ozora pepo mama Farone pe mati bwatu na ye yango yo nga funa fanda pembeni na mba boya voilà wana toko kende voilà wala mobembo na biso esili kobanda na kati ya mai wana toali kokende siko na libanga oyo epasukaka misato Congo Kinshasa Congo yaya Congo Angola na Congo Brazza oyo kobanga ndezo sala nga boye yango wana donc nde wana sikoyo boye tokokende sika ngo tokende komona bilembo wana otala penza baza bana pakasi bandimi kokende longo na menga makimbango television totala wana tozokokende sika libanga yango ezali na kati ya mai tobanga kanda na Nzambe mai ekotonda kati na niveau botala mulai ya libanga oyo batata na bamama batata na bamama mulai ya libanga oyo leki ya ngolo tobanga kanda na Nzambe libango boko mona wote okokende papa cameraman zula biso yango na mulai nango kasi mai etondi leki yango e matiti likola banzete boko mona donc afumba kata nzete oyo edindaka na kati ya mai esika wapi tata fanda ki apasola ki mabanga misatu makolo na epe bilembo mona na kuzali ko sana nyonso na pona kolakisa na bino bilembo miracle ya tata Simon Kimbangu lelo oyo azongeli biso na nzoto na ye ya misatu kwa pilibango ya muke oyo Congo Brazzaville omoni libango ya muke papa cameraman batata na bamama libango mafa na kosimba boyo oyo Congo Brazza na simbi bino Congo Brazza okay zobenda biso voilà oh pe Congo Brazzaville kaka yango kaka ya oyo voilà oyo voilà Congo Brazzaville ya munene au Congo Kinshasa RDC yango oyo libango oyo RDC Angola yango oyo voilà Angola yango ok donc le colombo place libulu wana ezali nde lokolo ya papa na kati ya mai donc mosusu aniati yango na kati ya Congo Brazza aniati Congo Brazza aniati RDC voilà na Angola yeyo ok ok voilà wana ezalaki na biso esengo matondo mingi mambuta na kotalisa voilà toyebi ete tata Kimbangu ayokaka biso mai esukaka ti kuna ola ngeta tokei na biso tomonaka Nzambe azali na puissance ya kokausa ebale mpe ya kofulukisa yango voilà batata bamama mpo bomona ete Nzambe azali na pouvoir ya kokausa ebale mpe ya kofulukisa yango molangi wana ezali wana plastique wana ezali na kati na mai wana ndenge bambuta bakolo esika balobi ete mai ekaukaka ekomaka ntina niveau wana donc anyonso esika tozali oyo bakoluka na bwatu boye ezalaka na yango mabele tomoni libanga molai ya libanga tomoni lolenge kani fleuve ekokaukaka mpe ekofulukaka na kanda nyonso uta 63 61 papa bolobi uta 60 événement oyo esalamaki ekosalema susu na 2024 ntango tata lobi tobandeli ya 0 oyo nde ezali ebandeli ya démarrage 2024 nouveau départ ebale etomboki biso na bino tomona basigne de temps bamama falani solo kutu te ya kobotama koyeba kutu teke nani nazalaki na likolo ntina kiti na te oye komona mai oyo asalaki uta 21
wana tokotikala na kati na banzembo ozali pe flûtiste kasi koyembaka malamu ete nzela oyo mobeko nango ezali ntango bokokatisa bokokumisa nzambe bokoyemba mpona kotalisa monene na ye na likambo oyo asalaki atrace ye moko nzela oyo bana na ye bakolekaka tokotikala kaka na kati ya ebala ndenge bandeko mpe bakosalaka mosala bambuta kuna tokokende mpona tokumisa nzambe tata papa solo lumbu tiela biso nano nzembo oyo oyebi yango bien na mokebi nyonso mpona tokumisa tata molimo santu oyo yango ezali momesano mpe mobeko ya nzela oyo tokokatisaka na banzembo. C'est parti, nzembo. Salut qui toi vewa bidiam pasien wa vewa babana bantu amwela kyo pasi eba kila kyo lu mwa salwe na kweto tata musalu kya kutwa kivana twa kivana kivana twa kivana twa kivana twa kivana tata musalu kya kutwa mosala monene nkolo apesa kinga yakobikisa libota oyo ebunga nanzimaki pasi nyonso mpona yo moindo onana ya mabota masoma mokili moindo sikolami nanzimaki pasi nyonso mpona kaka yo moindo omonana kati ya mabota masoma mokili moindo sikolami loposo mwindo se na ekeko yo kosala makambo isi tika lolendo ososola yo mwindo se moingo sola kimbangu nzambe mosusu ajali te yende suka moindo sola kimbangu nzambe mosusu ajali te yende suka salukia mengeti salakyo Ginaga mengeti longenza kantinza kaizolele kungwilao yangenda ndoki bambokele salukia mengeti salakyo Gina ya fidisi lwavanza kantinza kaizolele kungwilao yangenda mwivi bambokele Kadia bukwanika lubana bamelungu ila kwame Luiza kweno ya luvuluzwa Muna lumbu kyansuke Kadinza izambi Zinganga zikitu kidingunza Muna vidisa mameme mase Kina sibazaya Kyangani Nazali na bino elongo na monisa mabombami Mamona na opolele Na kovanda lisusu te Na telemi pe na fongoli
elaka nangi monani. Alléluia, alléluia. Et monana mokili opetwama sepela bosala misala bolonga. Alléluia, alléluia. Et monana mokili opetwama sepela bosala misala bolonga. Ngai kimbangu bamonisaki ngai pasi ona lokoso lwino lozwa kimia pinzolina topanaki na mokili yoka kolela yoka kolela yoka kolela na mokili pinzoli nanga esopanaki tala pasi ngai namonaki. Batata bamama touti kokatisa awa biso na kati ya ebale tozali kokoma deja na ngambo ndenge bomoni kaka turu ya liboso tokostaka kuna pela moko pe na ngambo, kasi lelo oyo topusani kaka nde tobisaki bino tosili kokoma na ngambo ya Congo Brazzaville wana yaya wana epai toko kitaka yaye malembe wana epai tokomi deja wa tokende tomatisa ngomba oyo bomona ikasoko kwa bozula bino yango te pamba te ngomba ezali molai na pema mafalo na énergie ezali te nde awa na oyo esika komi na oyo esika tokolakisa na bino tomoni bandeko na biso bakosala mosala tour ya liboso tozalaki na bango kuna esika batata wana bazali papa cameraman so esika moni esika batata wana bazali nde esika bato bwatu oyo ekomaka twakostaka kuna tosololaka kuna bomoni interview tolakisaka na bino kuna oyo tata wana alobaka Brazzaville ekotuta RDC kasi lelo oyo tokiti lisusu mai ekiti nyonso wana ezali bimangu ya tata Nzambe awa boye biso na bino tokutana kaka soki mpe mbala moko na kunzulwe soki mpe sika tokopemela ye kasi tosengi na bino bosikala branche na Menga Makimbangu télévision bokontinue kokonsome biso bokontinue kopartage balien bokontinue kopanzisanga tata mokonzi ya bule pamba te ekeke oyo ezali ekeke ya mine te ya suka ya ye mai nziampu oyo esengeli na biso bana na ye topesa ye maboko pamba te abetaki biso tolo na 21 tokutana bango ezali koyama tondo mingi kasi boyo osala mosala zamba monene okotisi biso soki olati biso teja lipasi sunga biso tosala mosala mwayo mopesa mbuma omokili nguya na yo tosengi elata biso bipai biso tokote ya sango na yo tango bazali koyoka yango basimba basalela po balanda yo kimbangu Nzambe kimbangu Nzambe okobongwa na kate kimbangu Nzambe okobongwa na kate ozali na nguya nyonso ya kobongola bapakano bakoma bandimi ozali na nguya nyonso ya kobongola ata mabanga masalela yo tata na kati ya zamba kanisanga ata na kisambeti mokolo wana papa kanisa pa makesa na oya mokili momba oyo bakokotaka likambo na wana misala bakotindaka bolesi nkamba ndakisa lokola papa Sami
na Irlande bole sinkamba ya kozonga kasima te mama ngala vangwa kozonga kasima te na bole sinkamba otali kuna mama Blazine Mailame na kozonga kasima te mama Caroline Mayamba Ineza elongo na bana nyonso pakotika kasima te na botongi kamba na kokanisa bandeko ndeko mona kifundo eza na sima wana bilamba ya bato ya kunzulu obatala ki batuta mi baoki passe ndeko li wana toko kende pamba te toko kenda ndaka papa maboko pamba te kokanisa bato bazali kosala susi pe mama fala na tala ki bala mekie bazana basoko lela ba poupée tokangisa ki nyonso na pona kopesa makambo maboko na tata kimbangu biso objectif na biso nkamba d'abord etongama kunzulu elaka ya papa Fumwalongo na nzoto na ye misato papa Simon Kimbangu tiangani yango tozali ko accompagner œuvre na ye utali sima osikali susi nyonso ngomba na komata webi mobangi ya ngomba onengo zaka na pasi soki turo boso ngona ki yango bien te papa so soka ko sepenza biso turo azo ngomo malamu pe mobimba ezali pasi kasi mosala ya pasi bapesi yango na bana ya bato bamonela yango pasi soki moto a mokili azali reconnaissant na bola mosala ya kanisi pe apesi yo quelque chose en retour a combien plus forte raison nzambe o asali mokili likolo se biloko biso ezali ya ye apambola biso te ngomba toko mata pema papa Amalfi Ndongala nzela oyo yaka ngo butu moi omoni oyebisaki maman Falone okomona yango ezali pasi na tia kitembe kasi ça c'est la deuxième fois na ko battre record tina ko koma na nombre de fois o papa Amalfi Ndongala aleka nzela oyo plutôt kokani poto la feke makasi ezali toujours wana tumati ngomba na biso papa solo tika ngai nanu sala nzela na yo ngai pema na sina katani to s'abonner pardon na pasi ya boye bosunga biso ba abonnement et mata to partager ba lien ba vue ezala ebele batondo mingi. Voilà, balandiamé na Makimbangu télévision, bana tete molimo sonto bino ba ebo. Zaina mokili mobimane tubisaki bino ete tokokaki te kozwa mobimba ya nzela penda tanto mataba te ngomba o ezali na pasi moko heureusement ya na ngambo na biso kuna papa musicien azali ye pe auti kokatisa donc tolandani azalaki liboso biso na sima akobisa bino mokuwa ya ngomba o pasi na yango poto kokite mais na souci ndenge tomesana kopanda sango tata mokonzi ya bule wana tokomi na mandombe donc tokutaki nkamba pepa tokatisi ebale monene ndenge bomoni na ba image tomati ngomba ya mandombe parking a nde tokomi na kati ya ndako na biso na ndako ya tata na biso na kati ya paroisse mandombe na sima so bozali komwa tozali liboso ya temple kasi na souci ya kokabola lusansu ya kokabola historique fondement ya ndako ya tata nde bomoni tozwami na katikati na biso na elongo na papa diacre responsable paroisse ya mandombe ye moko akoyeba na kose présenter na molai ya singa penza po ete bino baye bokolanda ye bokolanda biso nyonso boyeba pe azali nani pe ye akobetela biso lusansu c'est-à-dire racine po azali kokamba esika oyo pe ayebi mayema leka soki pa azwaki occasion ya participer tant papa yaki na 5 mois ça qui tourner abete la biso pe na ba détail miso pe matoni na biso eyo kaka bambuta kiambote kieno kiambote mama journaliste papa diacre responsable na ngambo kuna papa musicien kasi papa batozali kolanda biso na mokili mobimba na nzela ya menga Makimbangu wapi pa ito yaka ko panza sango mosusu te kolobela tata Simon Kimbangu kiangani mokili mumba wa kolanda yo bayeba nani wana papa diacre bengami na kombo ya nani
et comme tu biso parcours na bino na kati ya batata molimo centre uta bo banditi boko malelo responsable ya OSICA. Merci maman journaliste. Na zali penza na histoire mulai te. Ngai kombo na ngai papa Joseph Kasavubu, ancien président ya RDC. Bon ngape naza nanga mwana RDC ndenge bozo mona nga boye. Liboso ngai nazalaki secrétaire particulier ya section ya Mandombe. Tozalaki na papa passé responsable. Papa passé responsable tata Masangi André. Nazalaki secrétaire na ye. Ye lere azui promotion à Mati na département. Donc ye azoko diriger le pôle Mobimba. Donc ça na maboko na yenga na tikalaki. Simanango ba ye ko introniser nga. Na le 26 janvier, non le 26 mars 2023. Donc ba introniser nga comme responsable sectionnel tata Selo. Donc en bref, nde nazaliawa pour le moment responsable ya section Mandombe. Tata to moni temple ya Mandombe to moni yango penza kitoko na bote nyonso côté mususu lokola temple ya Nyangara na Kinshasa côté mususu lokola ya Matete ozui pandi na yango lokola temple ya Uzikuna na Matadi. Donc bote na yango zali ko laksa penza epesi kitoko makasi kasi moi histoire na yango ndenge bandaki ndenge temple etongami so kokobisa na biso na bayebi te peto kwa kokabola kaka boyebi oyo elongo. Merci beaucoup maman journaliste. Na okene mushika mingi te. Lingomba oyo na kati ya Mandombe soki tolandi histoire ndenge bandelaki boto kuma mwa musika lokola mwa ngonga eza ya mwa kotanga. Bon nakoloba kaka bref. Awa paroisse Kimbangisi ezalaki awa te. Ezalaki kuna na C. Paroisse Kimbangisi ezalaki na C côté babengaka balabala. OK. Na tawana bakoko bazalaki kobina mabina ya mboka. Bato za kobenga koto donc ngoma ntela. OK. Bon, voyage et salaki papa de lunga na kiangani nkolo Yesu. Na tawana malgré na bosani ane. Lera ye ayiko tuna na église Kimbangisi za wapi ya kiti kuna na C. Kuta balabala kuna akikuta papa mfuka Sadrak. Lera remarqué kuna pe bazubina bambunda ya mokili. Ya monike no lingomba biso eza lingomba mobeko ekokoza la kotote. Est-ce que tokozwa lisusu place oyo tokoki kosambela kabiso nyonso dépasser oyo na ndenge ya mibeko na biso tokosambela wate. Papa mfuka ebise no biso pe place ezali. A place ezali comme ça to se préparer to kende to mata kuna nata la place yango. Ba mati lerba matiawa mbala moko ba alaxie terrain ozomona. Terrain nyonso. Era l'accès terrain. Papa mfuma mbanza lobike ngai lokola na lia avocat oyo na kolona avocat. Soki na lona avocat soki bimi. Donc signe yango wana oya kotonga église yao. Donc ye papa aloni avocat wana. Papa Sadrak soki ne kotalaka papa mfuka pardon mfuka David soki ne kotalaka. Soki ne kotalaka. Lere yeko bima papa ebisingake soki avoko ebimi to ya kotonga église yao. Donc lera tali effectivement avocat ebimi alobi tango ekoki lokola papa alobaki boye tika to marche église o église mati awa. Bon lere mataki koto ezaki église ya Mandalala. Ba Mandalala kaka bato bazo sambela bozo mona ka ba bibende wana eza kuna. Bazo sambela ti na koya ya papa mfuma ndongo. Aye kotia libanga ya église Kimbangisi ndenge uzomona ngo wana. Mena tawana papa Simo Kimbangu lera kangamaka na nkamba. Lera kangami ba memie na mbanza ngungu. Tozo kende kaka bref parce que soki to landi histoire jusqu'à na suka donc to kene musika. Bon. Papa Simo Kimbangu ba yeko kangai. Délégation ya papa Mandombe e uti koto eketa la papa po bale sankamba. Lera komi wana bali yebisieke papa bakangiye na mama Mwilu bakina mbanza ngungu. Bazaki na bakoli oyo bakendeki po bale sankamba balobi lokola bakangiye bango tu bakei. Azalaki mutu komba Mandombe azalaki komba. Mandombe azalaki mutu. OK, mundimi ya papa Simo Kimbangu. Azalaki mundimité. Azalaki mutu moko ka simple mais lera kekuna akomi lokola mundimi.
Hein? Bon. Lera comme na nkamba ba ibisi batu boyoko lesa donc presque batu nyonso ba memi bango na mbanza ngungu bakangi bango. Biloko to yena nango pona bango. Bango bakangi bango. Na biloko na biso tozo mema ngo kuna. Ba memi na biloko na bango tina nkamba, tina mbanza ngungu. Leba kumi na mbanza ngungu. Mbala moko masolo na papa Simoki Mbangu. Lera babandi ko solola. Papa Simoki Mbangu na monoko na ye alobi bino bato ya Congo français boti na Congo français o to na Congo français. Bon boya wa biso to yekuna donge lokola bakangi yango biso to landi awo. Ya lobi papa Simoki Mbangu alobi ngai pe na uti kuna kotala bandeko na nga kuna na keyi kuna pona tia libanga ya ndako Nzambe spirituellement. Ezaki physiquement te mais spirituellement. Na uti tia libanga. Bango bakango libanga. Alobi lisusu témoin na ngai ezali papa Kompenda muninga nanga papa Kompenda yipa zaki sur place na délégation wana oyo utaka awo. Alobi papa Kompenda ye akozala témoin nanga likambote eleki basololi soki makamoni basololaki bo wana etali bango lere bazongi mbala moko papa Mfuma Ndongo asalaka voyage awa na Mandombe ayeko tia libanga na ndako Nzambe. Okay. Lera ayeko tia libanga ye ayebaki kaka esika papa na ye atiaki libanga ayepa ayeko tia kaka place wana. Bon na molimo ye moko ayebi soki ndenge nini le même place au papa yako tia na ndenge ya molimo yepa ayeko tia na bunzoto. Okay. Tant lere koki bayeko timola fondation ya temple lere batimoli fondation. Mutu aliboso atiaki témoin muninga na ye tata Kompenda lera zotimo la fondation na fondation lera zotimo la fondation amoni libango papa dange na tiaki atimo le lisu atela susu libanga mususu oyo ye moko papa Simoki Mbangu atimolaki ale makanisi yeli ndenge bayebisaki na mbanza ngungu bayebisaki ngake témoin ngande naza témoin ya likambo yango siko nazo mona ngo na miso. Donc papa Simoki Mbangu atiaki libanga spirituellement papa dange na pe ko tiaka sur place lere batimoli fondation tata Kompenda ko timola fondation en tant que maçon ayiko mona mabanga mibale moko likolo moko na se. Donc construction ya temple ya oyo ezalaki ndengwana na kanisi soki mwa mutune ezali bogogo tunanga lisusu soki mwa tango pe ezali. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, moi journaliste. La combat qui m'a appelé mon centre, la Canissi. On a des témoignages Penda et la moi pas, c'est parce que Papa Diak a fait vraiment fondation dans mon niveau Bandelaki. Très bien. Nous avons maintenu qui nous recommandé. Si il y a moyen qui est inauguré en 2022. 2022. On va y aller 5 ans. Voilà. Mais on a la comme un peu expérience, moi témoignage moqué. Donc le bail était juste là qui va la miquer. Toujours ta brazaké, toujours ta boca de la machine en caille. Donc toujours qu'il y a un camp à la Ajoana, pour les Kiawa, déjà n'dako et c'est les bagages. Là-bas 81, 82, toujours les fancams, n'dako et les bagages. Là, il va t'aller battre le thé. Il y a qui là JB Oyo. Il va t'aller qui dalle. Donc tu regardes, tu vas être plus curieux. Tu vas côté la carte, tu vas matati, tu vas l'écolo, tu quittes les sous-sous. Tu vas là, tu vas battre que tu vas célébrer. 81, 82. En tout cas, les kits, tu vas les kamba. Tu vas combien wa? Tu vas là, tu vas pas lobby. Mandala. Aujourd'hui, on sample. Donc, voilà, comment on a lancé à la sample. Voilà. Donc, tu côté, dans le camion, tout petit, tout qui va en bango, tu côté dans la tête, pour matamata, tu vas jibe wana. Après, tu quittes la bisoté, et après, tu vas l'aliawa, après, tu quittes maï, tu fais un camp. Donc, le témoignage de mon pied, quand on dit que le baquet, et vous mettez quand même, constitutionnel. Voilà un peu. Il y a un papa musicien dans la ville.
tokokende na nzela moko ndenge nalobaki na ebandeli te ya katisaki na ye liboso kolandisa mape biso tokutani awa tokozela motuka mpo tokoka kokende tozwa nzela tokende elongo papa diaka tozongeli bino toyoki papa sili koloba ete temple oyo bainogire yango papa simoki bainogire yango kaka na 2022 awa wuta yango ebanda tanisa na biso nano libanga liboso ne batiaki yango ne papa kumpenda timolaki amoni libanga ya liboso ya ye moko tata Simoki Mbangu aye komona ne tata Bengenda ezalaki na date nini pe temple oyo esili exactement na date nini po papa ya koinaugurer yango na 2022. Normalement avant d'habiter moi synthèse na kobeta na iloko moko na bosani mais ça ko bosana te lokola toza sur place yango na lingina souligner un peu église kimbangiste ndenge nini ekomelaki kutoyo donc eza mwa mutuna na mituninga moko na kozongisa pe mutuna yango église kimbangiste ezalaki sango eyokanaka awa na Congo français na lero wana e papa Simoki Mbangu azosalisa kuna na kamba yosi sango epanzani kotoyo bato bamemi sango bayiko yebisa papa Mandombe ye azalaki mokonzi donc chef de terre azako diriger soki na bosani te 7 villages azako diriger donc tozwi liboso Mandombe hein Mandombe azana ba quartier na ye tozana Kingoma tozana Suki et toza na quartier Kilanga soki tolongwe kuna tozwi Nkandu tozwi Zamba ou bien Zamba Mawila tozwi Njeto tozwi Mbanzavulu tozwi na Bwenze donc ye azalaki mokonzi azako diriger bamboka wana nyonso mais ye azalaki na miswa kokufa sangolere komelie mbala moko abengisi Ils sont donc aveugles. azaki aveugle OK. azaki aveugle lere baye kopesa sango wana papa toyoki papa Simoki Mbangu azosalisa na nkamba kuna na Congo Belge na lero wana Congo Belge likambo te bisiko ndenge nini non il faut mutu akende kuna ko vérifier soki likambo ya solo tozokenda bref mutu akei a vérifier lera ya ko yebisa isango ke likambo ya solo il fallait bioto kende se mobiliser dans les 7 villages wana bazui ba délégation il y a 21 personnes balamoko ba memie na chipose hein tata Mandombe ba memie na chipoi ti bakati fleuve ti na nkamba ava ba koma na nkamba papa Simoki Mbangu ayebaki déjà que mutu moko azoya aza mokonzi munene aza chef de terre donc aza mutu moko na Kikongo balobaka aza mpimpita aza na makambo na ye ya ba mystique Voilà. aza na makambo na ba mystique donc toza la poser ndenge toza awa donc o aza amonike donc akokite donc a déplacer na minute parce que mutu wana aza ndenge mususu bango ba mimi kipoyo wana ti côté na nkamba kuna ba komi na nkamba ngala moko papa Simoki Mbangu asalisiye lera salisiye miso emoni Ola. miso emoni maintenant papa atuniye bon kombo na yo nani ya iki kombo nanga Mandombe akomona Mandombe alobi Mandombe wana kombo wana ekotika la susu ya yote ekozala kombo ya mboka kombo wana ekokende mokili mobimba na minute oyo ba quartier wana yoka na kadisusu te Kilanga au quartier Kingoma au quartier Suki ekoma kaka village Mandombe donc kombo na ye komi kombo ya mboka maintenant lera moni ndengwana na population ebele ndengwana alobi non nga ndenge naza boye na population na moni kuna lokuna na dijaka 7 village population naza nango na ko mobiliser population wana comme ça tout kendeke kuna tout tika kabilo kwa kolia donc premier volontaire owa obutaki na Congo Belge na Congo français akine kolesa nkamba tata Mandombe donc premier volontaire basi mobiliser bazi biloko ebele na bambisha mai donc lokola fleuve eza pembeni na bafufu nani tout ça mbala moko baki kolesa nkamba Bolesi kambe bandi lelo. Bandi lelo te. Kala kalika. Bandi lelo te bakile kamba
ndenge bayebisaka biso meme ngombe lere bakomaki na ngombe kinsuka ekomi solo abambisa mai partout donc oyoka donc solo abambisa mai na ngombe kinsuka donc tata mandombe délégation atindaki ekina kolesa nkamba donc biloko belé donc même papa Simoki Mbangu asepela na yango mpona kosukisa en bref papa Simoki papa Mandombe atuni papa ya yebisi ndenge tomoni boye est-ce que likambo oyo ezali awa lingomba oyo ekokende kuna na Congo français te ya lobi ekoki kokende papa biso pe tolingi ndenge wana ngomba oyo ekende katisa kuna yango ekatisaki ndenge na betili yo lisolo oyo avocat kokatisa nde ekatisaki na ngambo donc le premier volontaire tata Mandombe yende mutamemaki ngomba kote oyo ya église Kimbangisi kuna tolongwe début de travaux na mutuno tunakinga début de travaux travaux bandaki na 1974 au soto lobaka 1974 de 74 et ko fongwama inauguration et ko salama le 30 juin 2022 c'est-à-dire 48 ans après donc ba paysans ba bondi pona kotonga ndako les paisibles paysans bazosala na Congo lokola papa ndenge azoloba nazana besoin mbongo na bino ya makala mbongo na bino ya manioko mbongo na bino ya tomate yango etongili ngombo oyo na ba ressortissant oyo bazalaka na Brazzaville o bauta donc en bref construction de fondation ebandaka na 1974 inauguration yekosalama na 2022 le 30 juin nakanisi moi moke nazalaki nango yango wana nakomba tata mwana pe tata mulimosa matondo mingi balandia menga Makimbangu télévision ezalaka na biso ntango nyonso esengo soki tozali kobeta lisolo ya ndako ya tata na biso bisika nyonso toyoki 48 ans ndenge mbuta asili kolobela yango na kati na kotonga soki otali mboka yango bazali pe ebele te e ba volontaire na mbongo ya pasi ya matungulu ya pilipili ya kwanga ya bilanga ya pondu otala trajet oto uteli na ebale kuna tito mataboye ezali facilité kasi na bolingo ya Nzambe na kopesa maboko na likambo tata Nzambe nde omoni temple esili pe uta 2022 tata Kimbangu akiangani asilaki ko inaugurer yango totondi bino botondi esengo zali na biso mingi totondi papa diaka botondi mingi pambati ayebaki te me amoni kaka briske basoda babimeli ye lokola soda ya tata Nzambe mosali na kati na elanga na yazalaka toujours préparé ye alobi mama likambo za te mwa moke otoyebi tokokabola yango mpona panza sango kosala evangelisation otoli kosala médiatique na likambo ya tata Simoki Mbangu kiangani kotala mosika yango euti bakolanda biso na mosika bandeko bakenda libanda ya mboka na Afrique bazali kokabwana tango bakotana na réseaux sociaux soka azali ressortissant ya Mandombe amonaka te amoni ekopesa esengo sika atiaki mwa breki amoni lelo oyo menga Makimbangu elakisi yango na mokili mobimba totondi bino motondi totikeli na bino espace ya kopesa bambote na bato lolenge nyonso bondimi po bolingi pamba te menga Makimbangu ye na makolo na bino mongongo na yo yokana. Merci beaucoup mama journaliste. Bambote kokozanga te parce que bambote yango ezali esengo. Ya liboso esengo eza na biso na ndenge bokomeli biso awa. Bon ezala mbala liboso te. Bon ezala continuer malgré batambu susu donc ba indisposition ezali. Mais bambote to peshi bambote presque na lingomba mobimba ya papa Simoki Mbangu dans le monde entier. To peshi pe mbote na lingomba sika biso ngana za responsable na section na biso ya Kingoma Mandombe. To peshi bambote wana na banex nyonso toza nango. Ngana zali na 4 annex, tozana annex ya Nkandu Mawila, tozana annex ya Jeto kuna bambote na bino. To peshi pe Kingoma mbote na bino quartier Kilanga mbote na bino. Donc vraiment wana nde na sukisi na kombo ni tata mwana tata mwana. Papa musicien pe lokola soki loba ekozanga te
na bayo oyo ba mesana kolanda biso to moina 5 mois ya papa bo assuraki na musique kuna koleka donc faki azalaki wana présent bande bosoki botali ba image à 5 mois papa na Brazzaville papa musicien azalaki très figurant et bambote na nzela ya menga makimbango kozanga te. Merci beaucoup ma journaliste. Vraiment na kopala ko mbote na ngai pa ya la dimension ya émission oyo menga makimbango. Oui, chaîne na biso menga makimbango émission tolobela maman mwini. OK, merci beaucoup donc na biso ko mbote à travers le monde. On a passé sous bakimbangi nous mbote à travers le monde pourquoi pas. Et na bakisi bando na ba musicien. Ya faki. Na biso ko mbote à travers le monde. Tout le temps d'aller abattre la biso, kino. C'est pour amen. Matondo mingi biso pende bomoni na elongi nyonso ya kolemba na nzoto nyonso ya kobuka na tokozela kaka motuka ya kolongola biso po tokende kosala mosala ya tata kuna tokende kobimisa manyoko elembi mabele sili kopasola mabele kuna na kunzulu tomona ba manyoka ba 2 mètres ba 1 mètre miso na biso pe matoi na biso totikala kaka ara menga makimbango télévision po tozanga elema moko te na kati ya basango na lingomba ya tabuli mosantu botikala malamu na mabota na bino. Merci beaucoup. Ko bénéficier na kati ya hotel la beauté ya temple ya Mandombe. Waouh! Waouh! Un grand bijou. Na kati ya intérieur ya Brazzaville, na kati ya intérieur ya Brazzaville, un très grand bijou. Donc précisément dans le district de Boko. Na district à Boko, voilà. Waouh, on attend de la famille de Monimbanza. Voilà. Batata ba mama tozali kotala nyonso tozali kosala pona nini poto somba bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo oyo nesali nyongo oyo bana ya tamoni mosantu bazali kokotisa epai ya nzambe totala bijou totala beauté ya temple oyo na kati ya intérieur ya Brazzaville bokoti na kati na esengo nyonso voilà même la décoration kitoko tout est impeccable. Voilà. Et c'est Rosalie makasi mingi. Otala papa pasteur wana pe papa dia que responsable ya nazali amoni kaka souci ya maman falo na lobi te. Maman falo ni fakota na kati ala kisa mokili mobimba temple ya Mandombe yango etozali batata ba mama. Misala nde kopesa mapamboli misala nde kokotisa biso na mboka kokotisa biso na mboka ya elaka. Voilà tozali komona misala ya ba ressortissant ya Mandombe misala ya bana ya papa na Mandombe awa donc esengo makasi tango ya yo aliko vueza tango yo aliko chola yebaka tezali na bandeko oyo attachement na bango na tamo kondu ya bule kotala temple oyo ezali ko sangisa penza bandeko nyonso boyo babanda yango uta 1974 bo bakenda lelo tata a inauguré yango je crois 2 ans passés le 30 juin 2022 donc une pensée pieuse ba vaillant soldat nyonso oyo ba mi pesaki tomoni papa kumpenda mtatimbola ka fondation témoin ya papa Simon Kimbangu ba vaillant soldat nyonso ba sali na kati la ngatuta moli mosonto oyo ba mi pesaki uta 1974 na lelo oyo biso maman Falon toye konyata nani ayebaki ete na 74 maman Falon ko konyata awa na 2024 tata Simon Kimbangu tenga na zabonyo omoni tina tata bito kotambola mokili momba to kopanza sango yango ngai na koti awa nazali pene sika papa kupenda timolaki esika libanga etiamaki mingi ya kolopeza te mokili mobimba maman Falon na kati ya Mandombe akotaka te amona na table te iti akolo pe amoni to amoni te biso moto mona table ya kambo kozala ndenge nini totala beauté totala décor totala nyonso na sima kuna donc ndenge kaka ekozalelaka donc esengo penza ya makasi utali na sima wana porte ezalaka kuna na kamba tokotela babuta bakotelaka na sima kuna donc ya koloba ezali te kolobaka ke bafrançais balobaka ke je manque le mot yango wana ndenge ifo nalobela mo mpenza ezali kozanga ndeni ya kosakorde me tosepeli mingi
et tozongisi mpenza matondi mingi totata nzambe ya lingani kasi papa tiaka mwa moke koyenga nyonso bokosambelaka awa to ndenge nini to bokofungolaka yango soki kilte ya monene ezali to soki papa pesi nzela non vraiment na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu mundulo tuninga eza ya malamu mais lokola deja papa si ainauguré temple oyo ndenge tosambelaka tokapolaka par annexe bon toza na 2 dimanche tosambelaka awa 2 dimanche tosambelaka na bamboka mais tous les jours culte matinal elekaka na kati awa na kati ya temple donc tosambelaka nde ndenge wana bongonde matondi mingi ndenge kaka soin kozalaka na bandako ya tata nyonso ndenge kaka ya komwanisama vraiment tosepeli mingi totondi bino botondi mudia tata fois tout fois matondo. Merci beaucoup maman.